Bota, amène bandeko nyonso dans le monde entier. Ngai na azande ko na bino kati na iloba comme na ngai frère Mambo na kota kamisani 4 bisa na commune Kimbancheki. Alors na ye ko tato la monene oyo nzamba sali ngai kati na iloba et ba miracle oyo tozomona à travers prophète Konde Paul Dominique. De nzamba tindi na mokili na musana so sala à travers ba sali nyonso. Vraiment nazala ba témoignage belé mais na zo témoigner kaka mibale on a édifier peuple nyonso ya Nzambe na monde entier. Vraiment iko eleki santé te ko déranger ngai et puis na salaki au moins 10 jours na bandaki kolala te. Vraiment olala ko batana mbetu boy pongi jate pendant 10 jours tant l'homme de Dieu aux États-Unis to kenai ko zong sa bon retour. Alors tant to koti to pesi papa bon retour a pesi bisope merci esili to bimi. Tant to bimi na esi bandeko to na bango nga fona melata mai na kata lopango pena sokola misu. Na baoki na mopanzi na lopango ya l'homme de Dieu na melima ipe na sokoli misu. Alors tant on a na komi na ndako na bisi bandeko to witi 14 na sir lelo fonda lala. Nina niatie pa moto na Nzambe na ko ndima lelo ngai na kolala. Alors tant to fandi pourquoi 17h 18h to komi 19h30 vraiment na moni pongi bandiko na bandiko nimba. Vraiment na on ndima te. Tant to komi ba 20h en tout cas na ki kao vraiment pongi makash na lali. Vraiment na ko la mokati 9h. Alors ba miracle ya ndenge wana eza vraiment nulle part ailleurs na monde photo ba clair pour to tambola mangombe belé ba miracle to mona elo bato tiko mona ngote na mangomba nyonso tozalaki soki le bezaki kisa Nzambe te ve biso ba to kozala te tozati lelo boye vraiment to simbi bana pe to vivre c'est grâce ya église de Nzambe à travers l'homme de Dieu ndenga ye nango vraiment tozo bika vraiment kino lelo depuis jour wana ti le pongi na ngai ezonga normal vraiment na koma kolala normal. Alors deuxième témoignage ya ngai eza boye ikoeleki na lali na butu na moni na molimo kola zo lakisa ngai pendant que naki na pongi kola zo lakisa ngai cortège moko munene vraiment ya bato ebele bazoleka. Alors tant na boki misu likolo na moni vraiment ba ange bazoleka lokola ndenge bandeke bapumbwaka ba ange bazoleka na mapinga vraiment baki na armée moko donc dans monde armée ndenge wana eza te baki na armée donc armée céleste quoi. Tant bazoleka baleki et comme na katikati na komona 3 personnes. Alors roi moko munene makasi azaki na katikati na droite na moni susu prince moko munene azaki sino ba couronne belé vraiment azongala makasi na gauche na moni susu roi prince mususu na gauche azongala. Alors mon peuple zaki makasi tozaki moi quelques personnes vraiment to koyaki na mon peuple wana mais ngana salaki effort ya koboka so misu likolo nde na ko mona sikoyo na gauche na moni sikoyo elonge l'homme de Dieu de tango na tali l'homme de Dieu amoni ngai ye na likolo ngana sena tanga amoni ngai akiti atelemisi cortège wana kiti alobi na ndeko omoni biso nde nini ngabite à travers ka molimo eli biso de na sele fond na boki misu likolo na moni bino l'homme de Dieu alobi est-ce que bato na batemi likolo ye bango en tout cas na so la bango te na ba bango nde soki so singa ite abi oyo moni wana de cortège ya tata o moni na droite eza Jésus Christ de Nazareth o asa na kati nde tata mobimba ye wana tozo tambula azotala peuple no sa iloba ndenge musala zo kende ndenge libote zo yikana ye moko asengaki lelo to tambula na ye pour a visiter peuple na ye ndenge musala sama ndenge libote tambula zo yikana ndenge mo to sala tour ya monde pour na kotala libote mo église le Nzambe na ba sali na ba ndimi nyonso te ba koma amona ndenge nini mukasala zo kende vraiment na tondaki na sengo mingi l'homme de Dieu pesinga lipambo bon ça va juste continuer musala tata oyo moni vraiment yebisana bandeko na yo iloba oyo eza ya Nzambe eza ya ngai te eza pe ya mutu te wuti likole pa na tata nde oyo moni wana katikati tata ye wana tozotambula cortège nyonso moni wana nde mapinga na ye céleste oyo atambulaka nango mbala moko l'homme de Dieu azongi lokola fusée likolo ti esika nde azalaki bakontinue mobembo na bango baange babandi koleka vraiment ezalaki vraiment terrible ezalaki tina facile te mpona kotala yango vraiment mingi bakwaki makalikali vraiment liloba tozolanda eza vraiment ya Nzambe l'homme de Dieu aza motindami ya Nzambe ya solo prophète Konde Nzambe tatindi ye vraiment bandeko nyonso tolanda liloba na monde entier vraiment tosimba liloba tokangama liloba vraiment un jour tomona bokonza likolo à travers l'homme de Dieu vraiment ezala esengo mingi tokufela biloko ya mokili te oyo Nzambe azopesa biso ça suffit ekoki wana oyo akobakisela biso mpe problème ya te mais tokangama liloba na mosuni mpe na molimo ezala malamu un jour tomona bokonza likolo. Merci beaucoup na bandeko nyonso na monde entier bazana liloba courage toujours vraiment natondi bino botondi merci beaucoup. Amel Bota ngai sa matondo nakota na Nissan 4 nazalaki na problème moko elekele nga nazalaki na mokumba ya mwana toyaki kokabwana na mobali na ngai mpona makambo ekomela biso mais
nazemi mwana na batiaki nga maladi ya ndenge na ndenge babwakeli nga na nzoko me ezwi te tout ta mpe basali baolemba ngai te bayebisi nga kaka asala makasi kaka na ofandi nzambe aolongisa o kosalisa ezali nakesalisa ezali na meli mpe na ndako mpe bazoyela ngango me jour ya pasi eyela ngai nakei na hôpital plus de 3 fois pasi nabotaka te so nakei na hôpital pasi ezali me so nakei na pousse donc naobotaka te naozonga na ndako donc nasala 4 fois bongo me le jour yango ekotombe jour asuka nakei na hôpital boye bayebisi nga ke ozobotaka te me pasi yango ezwaka pasi wana esili nga bi te na ovandela nini nakenda na église nakezwa lipamboli nafiniki elamba nakomi okende na nzela ti nakomi na nzela kaka boye bandeko likambo akamwa nakomi kaka na nzela natiaka pa boye naomona mwana kwei nakomi komitanga bi okobota ndeni mwana kwei bakata deja motolo na kati bakanga élastique donc sek nimakili eloko moko te kaka bongo natelemi sikoyo monche ezwinga mwana na se awafiba misato namoni kaka liputo nafini kaka na mama moso auta wapi nayebi epe te alokotaka mwana alingi amemi ntina hôpital ya masere ti bandeko bazalaki wana bayebisi nga babi asere mwana yana bawamema landa ti nasimi nzela mpe na banjolanda ti na hôpital wana ntina otambola bongo distance ya molai banda kote na uti na hôpital ntina madaila nazotambola na place eta na kati ya mudasi bakata libela mwana dasi bakata ede ya libela bamemi kokende nazokende boye ti nakomi na porte ya maternité nakoti nazalaki na telefone na biso oyo ya liloba kokota na wakota boye bamasere bazingi ngai mama ya mwana ngo oyo nga na ndimi babe bowe mama abino yaki omema mwana ngai abi mutu amemi nayebi ete ti batalika na maboko na nga boye bamoni telefone na biso ya liloba moko alobi kasi wana bandimi akonde omoni telefone na ye te ya nsima ngai abi bosimbanga te elo mo te naotyaka pa boye mpona kota boye place eta yango moko ekwei donc na bandi kosende na koti mpe baswane nga na yo ozonga me bitumba etikaya kaka te basali mpe batikaya ngai te ti tovanda mpe na mwana wana azalaki soki oza na kanda oya omela libele te fo osenge pardon soki osenge pardon nde aye opusa na pembeni no aseki nde ameli libele sino to atozobenge jefte alali kaka na mabele bon ti na omikitsaka na senge pardon aye na melisi ye libele me nayebi oyo nyonso to elekelanga nzambe azongisela ngai mwana nazongisa molimo epai na tata donc nzambe ye moko ayebi oyo asalaki kati na ngai yango na témoigne monene na nzambe oyo azosalela nga kati ya liloba à travers ji natika ye na banda ozanga ji te na kati ya ndako ya kopakola ya komela nyonso to baraisonne mpo na ngai en tout cas etosaya lisu te me nalongaki kaka me nazanga kondima nzambe na ngai azongisela ngai oyo ye apesaki nga akorige bango amen amen libota ngai mama Chantal nakotaka na selile ya misani 4 na Kimbantseke na otatola monene ya nzambe ya prophète Konde Paul Dominique depuis nazalia na kati ya église ya liloba na nzambe témoignage na ngai liboso ezali ete mokolo moko nalala na pongi wana namonana na elongi ya prophète Konde te naye komona papa moko na pongi akutanga na vani na beton natiaki loboko na litama papa wana ye ayaki azaki na moto moko na nsima na ye bamemaki mikanda lokwa bible bazoketa moko teya akomi esika nga nafandaki papa wana alobi na nga alobi mama ofandi boye boni nayebi mpe ye te me na respect naza nango nayanolaki papa navandi na ngai kaka ayebisi nga movandi na mawa boye telema otika ngai nga alobi na okende na yo wapi nakende kotika yo ti wapi alobi memelanga mikanda oyo okende kotika ngai esika nga nazokende nga alobi meza babible alobi mikanda oyo ozomemela ngai esika nga na kobanda kosala batourne na ngai nazosala tourne esika naosala tourne kote ya liloba nzambe yo kozala komemela kaka mikanda oyo esika nyonso na kokende yo komema kaka mikanda oyo na ngai tika na kosuka alors natelemaki nalandi ye tobandi kokende abandi koteya nga bana na memi mikanda atuka totambolaki na papa wana mingi nayebaki elongi na ye te nayebaki mpe teke ye nde prophète Konde Paul Dominique tobandi kokende toti na lembi nayebisi papa zwa mikanda na yo ngai na lembi alobi okolemba te yo komema mikanda oyo ti suka esika nga na kosuka koteya nde yo mpe olembi nde mpe natiki yo okei me lokola nga nazokosala nono tourne ya koteya yo komema kaka mikanda oyo na ngai elongo na situki naza na pongi
na ye kotala mokomsu photo na ye elongi ya monene boye mwa moustache natali na nsima mikolo oh mais papa oyo nde namonaki na pongi nde prophète Kone Polo Dominique ye wana nde papa namonaki amemisanga mikanda babible ya kotambola na ye elongo kino akote ya liloba na Nzambe ti esika kosuka elingi koloba ngai nde naza kati ya liloba boye naza na mikanda oyo prophète Konde asimbisa ngai ya kote ya na ye ti esika ya kosuka lokola ye azali l'homme oyo azalo na suka te esika na sala moya seke ngai naza kaka na kati ya sala liloba ya Nzambe na konti ya témoignage na ngai mibale ezali nasalaka opération moko éventration nabelaka nasali ngai basali ngai miome mais Satana alukaki akota kasi kolonga te elle gauche na ngai evimbaka evimbi banda wana ti natambolaka nango ekomi lokola eloko na ngai ya libela natambolaka nango evimbi penza alors nasala nango 4 ans naliaka nasalaka nyonso malamu mokolo moko basali ke basala ngai opération na hôpital moko quelconque na Kinshasa nasala opération na kati opération na nakufaki opération na pena nakufaki parce que elekaki makasi nazomona pe nazokufa nayebisi pe docteur nabi je meurs j'ai très mal opération elekaki munene alors nakufaki nabandi kokende naleki première direction nalingi na traverser deuxième direction namoni moto abeleli nga na sima mama Chantal na baloli namoni l'homme loboko na ye etombwani ebengi ngai zonga ndeko balko na balukaki molimo na ngai ezongi na nzoto naye kozonga na hôpital na momoto bato balobi na ngai okendaki wapi ngai lobi nakendaki esika te eyokoka naye kotala ke kozala na l'homme eza otamboli na Nzambe elongo témoignage oyo nazopesa ndeyo natamboli na bomoi po l'homme atombolaki nga lokola nga su nakufa mbala boni alongoli nga nakufa alongoli nga nakufa na opération miom alongoli nga na éventration pe atambusi nga amemisi nga mikanda na ye nalanda ye elongo yango wana nazoyebana bato nyonso oyo bakolanda ngai oyo akotya matoi pe miso na ye na nzela ya l'homme de Dieu ye wana abikisami na ye miango ya libota ya famille ya mosala to nyonso yako ekokutana na ye kasi ekolonga ye te akutana boyamba liloba na bao bakolanda nga bayamba liloba basalela liloba bakombona loboko ya Tata Nzambe amen libota